Na o etali bongo matelo sengel ko beti ba résultat et examen d'état édition 2026 pour na funa e uti bongo koyeba na mokolo ya jeudi 2 juillet 2026 oyo conseil salami na moko ba école ya commune ya Kasavubu bolanda. District ya Funa ezalaki vibre na ndenge ya kosakana te na publication ya ba résultat examen d'état édition 2026. Bongo équipe ya Ngongebeti ekitaki na lycée Deborah oyo ezomi na befale na commune ya Kasavubu e kambami na promoteur Flora Kaima moto oyo azwa mandat ya encadrement pe formation ya bilenge na commune ya Kasavubu accompagné na directrice Esther Matumuna. Aveni befale e ningana ki na ndenge ya kosakana te lycée Deborah ebeti 100% na ba option nyoso ba diplômé bayaki ebele kosepela liboso ya école pe kopesa merci na promoteur Florent Kaima pe directrice Esther Matumuna na formation oyo bapesi bango poudre émotion ezalaki ya kosakana te na ngambo ya balongi pe ba parents Bouyo Kangonga. Biso ba parents tout très à l'aise. Nathan Sarabana a 3, mais année prochaine, on a 4 ou même 5. En tout cas, formation exacte qui tourne en casse. En tout cas, lycée Deborah, ils ont un encadrement malam. Na koolo bango est impeccable pour l'anga. Merci les professeurs. Bana nangai batanga kana ekolo eza bien boya. Bana bazotanga malamu. Bazozanga te examen d'état bazozwa. Boya bana éducation kaka éducation ya ba parents d'abord. Ba préfet baza bien. Boya motinda bala na bino baya kotanga awa. Lycée Deborah 100%. Lycée Deborah 100%. Et Sengeli Koeba était lycée Deborah et bimisi plus de 6 lauréats avec plus de 86%. Lycée Deborah est allé parmi les 5 meilleures écoles na commune ya Kasavubu ndenge palmarès est ici. Ngonga Ibeti.